Ouais, tombé du ciel, tombé du ciel. Akwea, tombé du ciel. En tout cas, tombé du ciel. Et le romoro batufo batala mingi. Et mission oyo, ils ont le toujours bien fait, toujours exploit et ouais rasson de la forêt. Alex Ntima Kobo Sanate Moro Tezoya. Moro Tezoya, il faut qu'on explique mon kilé ba ana tona catastrophe. Parce que loin de la forêt. Donc voilà quoi. Ouais, Alex Ntima en tout cas vous allez boyo quand tout sola même pas pour une heure de temps 30 minutes. Nabi qui m'a tout besoin na bino calmement posé. Donc ils ont un problème. Mais vous la moro tezoni maman na bon mona ko tout fois te ba so na bien oui membran donc so on a kapolo ministère des fois te. Voilà, merci beaucoup Tima qui bon na résident. Bonjour, bonsoir. N'a pas abonné na biso nyonso tu à tomber du ciel. Les autres dépendent de la R. Pour une émission na biso à tomber du ciel. Toye lelo car ndenge za comme d'habitude ko pesa bino ba news na bino bolingaka toujours na kati à tomber du ciel. To kosenga na ba abonné na biso nyonso sur internet ko bozo s'abonner te na kati ya chaîne na biso à tomber du ciel. Bo s'abonner, bozo rater ba news ya bien na kati ya chaîne na bino à tomber du ciel. Vraiment tout le monde va s'abonner vraiment toujours bien abonné dans le bas boya pour s'abonner aux chaîne moko ils ont pesa makambo donc pesa makambo zo makambo zo comprendre donc bala wenge tout des amoureux de toute de la bonne de musique congolaise ou la musique est bien hein na si bino mo boye biloko la ba faire ba fali pour pas ba kofiolo mide ba we ranson ba jibe piana donc ce que nous ka ba news na bango sans plus tarder, tomber d'ici les ans là pour la bino. Tozongi bino na mukolo lelo toza le 3 mars et le 5 mars. Le 5 mars 2025. Avant to kota la muzindo, il y a émission na biso car ndenge to bandaka kaka to bandana no nako pesa moi ba dédicace comme d'habitude. Avant to kota la muzindo ya émission na biso, to bandi na boss Alex Tima kuna kata Washington na les États-Unis, mambo te belle place aux alliés na posente Yannick Rombox. Hein, babi Mutambongo aza muninga na rotie. To ba tout le jour donc Mutambongo aza camarade na biso te quoi. Faut pas mélanger les sauces avec de n'importe qui quoi. Hein, Yannick ni Rombox. Na posente mama bana place mutema iko boyenge dépendant les là. Hein, mama bana Maman Céline Chipola donc bambote belle place aux alliés na bosente Mars Kabea bambote na place aux alliés donc il go boyenge toujours nata toza wa pona bino pona ko pesa bino ba news na bino ya kitoko obo mesana ko zwa tous les jours to bosente bambote zo continuer to bosente Nisha Lomboto na kati ya Kisasa bambote belle to bosente pete bana Wembek séparé hein chez Dédé na Wembek bambote na yo babi talara mama ngoya simbi loboko kuna donc kitoko quoi to bochente chez les koi na Wembek place donc ba jeune bazo se retrouver sur le fandi na Wembek séparé donc chez les koi bambote belé quoi to bochente bien kwa mi mabanza lo manisa mutasambu sa poto comme sa poto na Cape Town o masimanda donc so nga ke ko procès ake na simanda kwa procès zone avec kwa milo manisa
Bambote belé place aux allées, to bosente Christian Bachuli, na bosente Mboshi Achibana, Mboshi Achibana muta kanga Kenwef na maboko, donc Kenwef est un otage. Bambote belé place aux allées, na bosente Freddy Alvin Longi, Bambote belé place aux allées, donc aux côtés la Mozino émission la bisu le 5 mars 2025, ba news elitiko quitter la bisu lisusu. Na basango ya matanga to bande papa chéri na katia wenge BCBG o matanga siliko zwa biso ya brisque ya mal lisusu. Dernièrement to tiko de la Ségué Mignon Maniata, pas même 2 mois to le Ségué na décembre a koufaki le 19 décembre, mais matanga ne salamaki na début à janvier, donc presque 1 mois de juste matanga mususu. Ils a choc moko impossible tokoyi koloba te, mais photo loba po eza pasi ezopesa pasi. Zulema atiki biso, Zulema atiki biso, le roi de bis encore. Bana kini, bana tombé du ciel, o balinga clan wenge, babini ezo leke pa papa chéri, ezara liwa, Zulema belaki, et puis Zulema kota beli mingi koleka Ségué, selon des informations autozoui, au peto joie depuis que la Zulema bana maladie, avant que Ségué zaki accident. Tellement malade à secret et accident et provoqué. Namoni c'est gars qui mbang. Mais les loyo ils allaient Zulema tiki biso. Vraiment je peux ça passe mingi na likamba Zulema. Avant to kota na détail na to landana no mama ya Zulema ndenga zolela la famille mobimba. Bongo to zongela bino. Ngai mama na boti. Simana yeba na 8 atikelinga mukumba mwana liboso iloko te Zulema beli mbaso liboso ngana ndako ya se wana na kekuna te tovandi nayo Zulema ubominga jibalembi ete papa atinde munkole mama sima mwasi na ye liboso azwi traitement esili babimisi to ye na oyo oasis na bon marché tolongo ana atindi biso susu na kinkole atindi biso na kinkole docteur abi mama na salibo esenge Zulema biki azasu maladi te sucre ibandaki na 400 sucre yango ekomi 80 bokenda na sepeli maladi ici lokolo pe kitaki lokolo kiti pote kaoki me bandi totiaki po ezwa poussière ana bandi na ye po poussière ekota te kokamwa balali tongo etani mwasi abengi mama biso atozomona yaya bien te ngako tsona yoki bongo ata nazaki wapi ngana ke na ke kuna na bengi papa na bengi baleki bango nyonso baye lobe ezaki ni bango nyonso bazaki kuna na ndako baleki nyonso bazaki na ndako esika bakomi kuna babipoko ekoki abi mama bo yo tikala yo mona ka bien te biso toki baleki baye nzoka Zulema azako linga na miso na bango esandi ekoya te kaka kobima bana baye bakomi na ndako te Zulema kei na beli liboma nzoka jibe asa yoki kuna tindi montuka moya kotsa na masina te avani na macrevette azeli bango wana montuka okune ye baye kosangana akei tina 59 andingisa jibe alingi mwana nanga mingi jibe alembaki ye te ata moke ndenge akundi mwana na ye ndenge ayi Tombé du ciel TV nasi bomoni ndenge famille ezolela papa chéri asali tout mpona Zulema na ye abika mais
nzambe nde apesaka yenda zwi. En tout cas tozana eloko ya kosala te soki nzambe a décidé a décidé. Nzambe a décidé lelo pona zulema. Donc babili kambo ezwi chakunde ke koseka te. Eza na bato mosusu oyo baza ba conscient lokola ba ken piana. Balobi tango moto ezo pele pa ba voisin koseka te. Liwa basepelaka nango te eza na motu moko te na mokilo akosepela na liwa soit déjà ken piana monoko solo moko boye po ke poto lelo okomi koloba n'importe quoi sur le JB piano ken piano yo lelo soki lelo outaka na nzela mai oyeki sasa okoti na makambo ya media po lelo okoma ken piano soki otiaka komi en piano te. Est-ce que vous avez famille piano? Vous avez ni famille piano? Au sala combo na yo na nenge na yo ozwa combo JB piano bampo au sala bes baye ba o lelo te obima pe na nenge oyaki salite na media to yebi ken piano. Yo za mutu oyo yo okoko finga papa chéri te oloba n'importe quoi pour na papa chéri ken piano. Ba propos na yo ozo dire sur liwa ya Zulema. Et sa propreté. Na ebite so ozara journaliste, so ozara konifuati na ebite. Bozo bebisa na niveau ya internet ya lelo. Muta zui matanga mutu munene lokola papa chéri yo bimi na TV badolo ba n'importe quoi. Je peux vite obliger to bana o rappelo ken piana. Place ozo toucher mbongo ozo kende. Obi sort nango o place o écouter la oti. Papa chéri aza master na yote. JB piana papa chéri aza moninga na yote ken piana. Keba biso bala wenge tozo kebisa yo. Otoye la oloko ba fourmi. Oye ba fourmi so ba bini. Ba bimanwa banzoi. Donc bambanga danger wenge toza ebele. Donc ce to bito ye la yo okokate po oza salite. Ngabo na mona rodo oza bimamiyo na zolo. Mwana lobelo mingi ezate ezaka nazo kebisa yo ken piana na kombo ya JB piana soko otala émission oyo soko zui message oyo vraiment gare à toi pour trop c'est trop na nzela yo zo kende ken piana vraiment na yela kiyo mais tellement toza bien instruit bana wenge to le na TVT pour na ko finga za ko finga za éducation na biso te vous comprendre mais to rappelera nengo yaka wenge miyo nengo yaki na media miyo zo bimola zolo osala media oza salité ken piano. En tout cas faites attention à toi. Le to yaka to kebisa yo mais si tu continues na komba papa chéri au monde apena donc banzo inde ba bimara wenge to za rebelle ce to yeli yo bo kokati et puis so continuer na Paris wana ba beta. Wade ya to ebisio continue kaka na sito leki ezaki message na yaki na pesa okende pena keba donc to pesi de bakanda mo ngumata milimo moko boye place ba bazo lela yo zo ko ba n'importe quoi faites attention to leki avant to lekana na matanga ya papa chéri oyo za sur place dans le programme ebimite to monaki ba koti ko na kati ya mort qui a cinquantenaire. Tous les canaux total non extrait ou Zulema Eve salaki il y a dernier concert ba beta qui na nuit à francophonie comme ça to zonga na plateau na biso. Pour comprendre ça un peu souffrant mais pour na bino alabaga oya asepeli sabino boyo kankunga alors akobeta nzembo na ye eza na balle de match maboko pana Zulema Hervé Moche. Les femmes d'aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui. Docteur Sagesse, enchanté de te voir.
Hervé Monge. Toujours. Zulema Sarana Nango. Merci mon boss. Gogos et Poto. Putu mobimba lokola bebo ya za malade pasi ya mototo ya libumu kobela nanga na bolingo lokola bebe bayi nakomi lokola George Koshi azolela Pokemon douleur esangani na émotion son éminence maître Kazi anga nayebaki te na bolingo na kokoma handicapé nandimaka te qu'un jour amour ekosimbisanga babeki nakanaka te qu'un jour nakotombe victime d'amour enga yoyoyo choisi na ntango yo ya mawalita mebengaka loboko mais pourquoi yo benir mariage ya loboko na ngai esengo eboyanga lokola mayebale boya kozonga nsima choisi omesenisi nga na pasi lokola miso aveugle oyo emesana ozwinga bantiaka mundele soki olemi suni kobwaka ngai te na bwasi menterime bebe tazi eske na bolingo nazali moto vivant 2 minutes avion d'amour edekolesa likoche okarbonize motema nanga bolingo etikala rescape ya choisi ebibi eboki mituya ya basengi implice na bolingo balobekalo 1 eske nga nakomi chiffre 2 nakomi otelengana nakomi otelengana. Merci beaucoup Tozongi na plateau na biso, merci beaucoup Boss Figa na ndenge ozopesa biso opportunité oyo to sala musala kende bien ezala pona bien ya ba téléspectateurs bazolanda biso donc tokota la mozindo sikoyo na ensemble les rois de la forêt nyama makanda tomonaki grand reine Luther Oleka wera apesaki makambo oyo pesaki makambo ti sikoyo makambo na makambo oyo esali ke fali azoyoka na esu te fere azoyoka na esu te depuis grand reine ebetama ondire mopepe moko eya tofandi tokasi wera aotika ezali kaka abeta kaka po aza vie mais wera ake esusu na hygiène arena na Bruxelles donc l'état tozoloba votre fille azobalance biso image tomona ndenge Weranson ake kotala ko visiter salle ya hygiène arena toyebi te date ekobima maka jusqu'à maintenant toyebi non te mais akendaki a vérifier baproducteur mpo bamonani basololi mpe toyebi te donc mabe ekoti Weranson aotika susu tante abi bientôt bana maison mais bozwa date quoi choisate le roi de retour tu vas le roi de retour vous va être non makambo ezongi abi date zoya hygiène arena place auto ebi ke faire gola obeta kuna faire gola za le 7 juin déjà billetterie et fumamaki lobby billetterie fumamaki lobby kuna hygiène arena ya faire gola o bakolo balobi bakosomba bien mobondo mais bosomba bien mobondo po ya tour peso ba canceler faux biso to pesa ka sango osaka ba panzi sango donc ndenge ezala kaka
toleki toujours mon appel héritier Watanabe date na yazo mérité en toujours na Dôme de Paris héritier Watanabe hein nous avons le 24 mai héritier Watanabe a relevé concert le 24 mai na Dôme de Paris donc il va billetterie zoté comme ndeti donc il n'a bien na rolo baté mo bondo route kosa héritier Watanabe il pas d'autre tante donc kitoko ba bonne chance na yo héritier Watanabe to bosane pété Koffi Olomide azo mérité date na ye na Dôme na nini na hippodrome de Paris Koffi Olomide le 19 juillet déjà au Yinda mutabeta plus de 800 rumba oye kanga mokili Koffi Olomide doyebi nini kolekate o babi ba musique to abeta ka ba rumba to abeta kala yango ko betela biso yango live no babi Paris ko buka na to esala ni na ebité biso kanse fali pe ba monda se pe sala bato na ba rumba mais babi mukonza rumba ndaye Koffi Olomide to yo ba mbabola to yo ba nzete betela kake ba ultimatum live avec Koffi Olomide balobi hippodrome de Paris et Robukan sans plus tarder on va sonner papier te bosomba papier pour na Koffi Olomide pourquoi pas tout ça là marketing pour un musicien à légende il moi déjà légende de la musique congolaise Koffi Olomide donc beau s'attarder te bosomba papier concert le 19 juillet donc bonne chance pour héritier Watanabe les autres ont vraiment moi musika et moi mingi kolobela mama matanga ya Zulema matanga nanu programme limité tokozela tolanda programme ya matanga pona Zulema comme ça tokozongela bino topesa bino mais mbelaka ndenge ezalaka te tobelelaka chaque jour alors ça plus tarder tokomi presque na fin ya émission na biso tokobalanse bino bord ya suka oyo nani Kisinjo asalaka ya kala todécouvrir yango wana lobaka kobeta fali wana aza na quartier la tête wana fala bimisi droit chemin to balança on to chango na no comme ça to zo ouais asaka test ba wera benga na hit sko promesa ni fali ngalo beto ngone so fali nga yana fali nga Koffi a créé fali ngana sala fali taba petit ko ba fali petit fali yo na rozwa yo na ko beta yo fali ko regretter très o yaka na quartier yo fali yo sa test na wenge mais so mer yo fali do nanga waka benga na otfali waka so Koffi mutema la mna so ba vola ba mbondo zaka nango o tiki binda okay moi comme siko fali ana problème place de fali zone dimaka ke ba viena ya bandal et puis soki ya komina kawana c'est parce que ba viena bandal ouais asaka test ba wera benga na hit siko promesa ni likamupe ya makamu ya ba fête o mtekaboli bango atika ba fête na ba ko attaquer Koffi Olomide na zapo na bango fali na pianga kanda ko fali na ko betaye siko yeso ka sokota makamwana est-ce que oyebi ke bo pimele studio faire yembi chanson Kobetox ya Koffi Olomide mais fali ayembité petit fali tanga sala ka droit chemin azana quartier la te fali na za mutima mabe bino bo sala fali azana ndoka esprit mabe asala droit chemin na quartier la te aboya Koffi a voix nana mutima mabe yango pe via boyeli na tuni yo tika batu mangambwana oli petit fali to vidéo petit fali Koffi créer ngana sala to vidéo yo ngamna bimiso fali na vidéo ngana bisaka libomo mona libomo no bisa o na ba manger et longola fali na terrain alongwa yo zaka sir na yo ngana sir na ngana leader sangwa sankisi serombo kaka mwana abe igendo ngisila mabondele bele nzambe kaka
il fallait azol longwa na banze basa kutu fallait en kutu asa so banze makito kote fallait basa droit chemin ba tante ba orgazi ko banze moto saka ba Michel banze pola asa la versi chanson mais fallait asa la versi chanson la comme nzambe to na bo marché tambola awa tuna mutu premier chanson tina 26e ce ba doyer bien mais ba big ezo yemba mapé fort ah eloko moko te chérie. En tout cas, tous les plateaux la personne tombée d'ici, bon bolani qui s'injo en arabi, à canela ga fallait au bétail boina boina, car qui s'injo en la kenda qui est pas héritier Watanabe, héritier Watanabe, à Goumimi Paris, c'est là poto pe fumama. Alors baga héritier lié, Watalié nani et banate. Kaka la minute ya moki azonga kini boye abaluki su akoma wario tilelo. Alors Kissinger azara la position. Vous avez la position te boye ndenge. Kissinger position faut ezala na musique congolaise. Kitoko na si lelo tokomi na mwa suka. Tokomi na suka tokata nano po ba news ezebele tokozongela bino ba ndezala tomber d'ici la zana pona ko sepelisa bino ba melomane. Cher Internet, vous continuez toujours à s'abonner. Et tant aussi cette émission, moi, je dédicace à Sougane Zalara, la bosse était patient, il le carambon. La carte à Johannesburg, je me tambon à mon inganoté. La bosse était maman Sissi Kibioka, monté ma vie partie, Chimola. La botte belle place aux alliés quoi. La bosse était Lili décor, la USA. La bosse était Enali Gové, mon général. Et dans le gouvernement général, Bambote Belé la rata Witbank, la bosse était docteur V, Bambote Belé, Nabi docteur, aux autres bêtes à Canada, à Paris, à Bruxelles, dans Dada. Bambote Belé place aux allées quoi. La bosse était Astrid Mabika, la haute coutureuse, la Katakin. Astrid Mabika, la haute coutureuse, la Katakin. Bien ta simbi couture na kati ya Kinshasa wana donc so a bête le lamba donc deux fois ko tout quoi la bossa était Charlotte Chula maman mapasa Charlotte Chula maman mapasa donc bambote belé place aux allées donc to comme na suka émission na biso de la tombée du ciel bambote belé ba o pe na bossa ni kombo donc bambote na ba jaloux na ba fitol bambote belé. Donc toza pour nabino donc dodo maziza nakati ya Bilbao bambote belé ko kitoko tokutani à la prochaine. Travailler en même qualité ni pièce à Berlotti. Oui. Ça 910 €. OK. 910 €. Fallait normal. On a mon Oriana 910 €. Mais ce que soit na ti la boutique wa, on son on a pris assez. Bon. Donc ko ba osa la biso ils ont côté donc toujours ça la même qualité mais tu tiens au prix assez